kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Ba tata na ba mama kimbangiste. To wuti koyoka na mokole ya lelo. Tata mokonzi ya bule. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe molimo santo. Ndenga yebisaki na biso. 2023 ako banda makambo nyonso a zéro. Adjongisi ngonga pondu la mokili ore nyonso adjongisi yango a zéro. Donc ndenge toyebi epai na biso bakimbangisi calendrier bandaka le 6 avril. 6 avril nde calendrier na biso ebandaka. Papa na mokolo lelo 2 avril 2023 wuti ko annoncé que 6 avril akozala na biso awa akozala ngo na Congo Brazzaville ba tata na ba mama pour une première fois nkamba nyonso est fêté 6 avril awa ezali likambo monene po te toyebi ba chiffre 3 5 15 toyebi ko ba 105 ans ya papa Djangé na Koutima et Kogisami le 22 mars 2023. Botala papa molimo santo na bolingo boye apesi que abandanion sur na Congo Brazzaville. Donc et bandelo ya titu na zéro et banana Congo Brazzaville. Congo Brazzaville et bandela makambo. Yangwana papa sengi boye atuni est-ce que biso Congo Brazzaville to koka charge ya 6 avril biso lobi ingeta papa to koka yangwana biso to ko belela makasi na ba département nyos mondimi nyos sympathisant Kimbangisi ya Congo Brazzaville et pas nyos ozali biso nyonso foto tonda ma awa ba département to bo matana bana bo préparer ba enveloppe bo préparer bilia bo préparer ba cadeau ndenge na ndenge pona to service nzambe na biso pote ye tata molimo santo ce qui a sepeli biso to bongi yango to sengi bo se préparer des lobbies rateriki eko tini kaba liste o toko préparer pour na bikateli ya chaque département ezala Brazzaville ezala Pointe-Noire Gaboma Oyo Infundo Dolizi Boko Nkayi partout bo se préparer bo zala mobiliser ezali likambo ya ko ratete biso nyonso toko d'initiation d'accueil makala makotikala me putule ko mata pona to service nzambe na biso donc bo suivre à tel qui pona ko joie d'information bikateli na mokolo wana ekola na ba coupe ba groupe mouvement choral association ekozala pe ba coupe ba départementaux donc tozo senga na bino oya ba coupe de antintani mais bikateli be ko mema pona organisation en fait tozago dela bino to lembate to service nzambe na biso yango wana mbela wana ezali na biso nyonso nakanisi toyokani e toko service tata na biso tosisi bongo na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo amen.